Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo laba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Bonjour père. Bonjour maman Solange. Bonjour maman Mami. Nzambe apambola bino. Boni bino. Madame papa. Vraiment bokomaki mwa kala bayebisi ngai bolimbisi moke mpo nazalaki mpe kosunga bandeko mosusu kuna bino boyebi makambo oyo toza nango tozosala mobembo ezali tozokende pèlerinage ndenge ezalaka tout le temps kokende kotala mboka ya Roma kokutana pe na pape komona quand même esika oyo tobengaka quartier général na biso ezali nde kaka na ntina ete ya kobenda matoi na bino ba mama bino bosambelaka na biso elongo esengeli ke boyeba toza na besoin ya kozwa bato mosusu ya libanda te toya po tokotisa bango na kati ya liste fo tozala vraiment très honnête ezali mobembo moko oyo ezali na compte ya lingomba omoni tozali ba Kristo mo Kristo azalaka moto azalaka atambolaka engebene na liloba ya Nzambe soki likambo lizali akobenga mokambi wa ye ayebisi ye soki toli bakopesa apesi ye pe alandi nzela oyo esengeli mpona ye na losambo yango wana ntango tozokende tosala mbebo bamosusu basalaka te soki ezalaki bamosusu basalaki yango liboso biso tosala quand même mwa bokeseni tozokende na bino elongo toza na bandeko mosusu bazouta Kinshasa tokokutana na bango awa epai na ngai awa lelo yo talanga naye kotala naye mpona makambo wana toyokanaki na ya papa yo toza na yo kaka awa kaka na kati ya mboka tokutanaka mpe na paroisse tokutanaka yo oyebiki makambo wana ezalaki kosalema otikali kofanda na yo kaka boye kaka kasi bakombo ezali na liste fale yo orapele biso sikoyo okenda kotala liste yango nani nakei kotala te nayebi ke bakombo nyonso eza epai na yo liste ya kombo eza epai na yo ngai naye kaka mpo nde naya kotika mbongo makambo wana mpe ndenge tosalaka balandelaka ifale olandelaka me sikoyo ngai liste naza nango namoni mpe kombo na yo ti wana bino bolongoli kombo na ngai mponga kombo na ngai ezalaki ngai nakolongola ndenge me biso tokoyeba nani tokoyaka epai na yo mpo bango batindi biso epai na yo kasi yango wana te ngai liste na bato nyonso bazalaki enregistre nde yango wana baafishaki pour ke moto na moto amibongisa ngai natikali kolongola moto te
Mais kombo na onde na mona kita mais o ba affiché qui na paroisse wana ezali kombo na ezali kombo na ezali kombo na ezali kasi no tusko na liste définitive oyo ezalaka ndenge ni oyo par exemple ya malamu ya kupompa katangu na kukena na lumba nsolo ya malamu ko na bani kuyikula badansi ya ndenge na ndenge na kutalisa bango kuna mama sika na soke na mbutu mususu te papa loma mbunzu la papa loma na biso ba oyo bakanisa ki bitu kupenda mama zoba na efeki oni so kutinga na bapaya oyaka te kipe makambwani sala kuna na ndako mama yaza mupaya te oyo ezali yazalaka na ikilisi na biso yaza mupaya te mama ya mwana lobi oyo ezalaka ya kotiana mapeka te ezali kozokisa na toilette place ozweli yango eza kisi mpona kotia na toilette ezali yaka bokenda mputu mais ngai efale nakende mekombo nanga balongoli kombo ezali bandoki ya famille kuna na bandoki ya famille na bino nde balongoli yango nalobi kende kozongisa eloko wana biso tokokenga nde tosimbi nzela tokei biso banso elongo na bango na mboka wana ya Italie pe kolo nde moto ayebi ndenge ya kotambwisa biso mikolo biso tokosala kuna pe kino ti tango tokozonga tomitiki obe na maboko na ye po ete ye akamba biso mama Solange pe elongo na mama Mami mama na biso ye tokoma kobenga ye woman fire parce que ye azali mwasi ya moto ya mabondeli pe nzambe asalelaka ye makabo ebele ya komona mama Solange ezali pe ndenge moko epai na yo to yokisa lingomba ya biso soni te akanisi tokobongama tango bandeko baza koya to sala na bango mobembo elongo tokende malamu epi kozala na biso kuna pe kozonga na biso ezala ube na maboko ya nkolo nzambe okende na kimia na nkolo kolo boboto na ye eyingelo mabota ya bino ozala toujours na attente yoka batu bazoloba nde azokota ngai mama naza kokamwa mpona paroisse kombo ezali yango mpe balobi kende kotika mbongo bongo ndenge nini sikoyo naya kotika mbongo yo oloba te kombo na ngai ezali te na ndenge nini kasi mama Polina nakoboya mpona nini bozokende mission mosala ya nzambe putu bongo nakende koboya na koboya siko kombo na ngai ezala te na ndenge nini mama nakoyeba te ndenge nini ngai mutu ata bato oyo bazali kobeta banini wana ordinateur ta mosusu babosani liste oyo eza na paroisse kombo na ngai ezali yango balobi kende kuna epai ya mama Marie okende kotika mbongo bongo sikoyo nakoma o yo olobi ke kombo na ngai ezali na ndenge nini problème te lokoyo olobi bongo ngai moko mpe nakende na verifie na place babimiseli na liste si kombo na ezali nakoboya wani kozwa mbongo po okende te parce que bakombo ya biso ezali sikoyo epai na yo eza te na ndenge nde yango wana yo change bakombo ya bato nakochange ndenge kala mingi te tozosala mobembo wana mpo na liste oyo nazali na yango awa ezali bakombo kaka ya bato oyo basanganaka na biso ya losambo na biso na kotinda yango kuna basala yango ebongo biso nyonso tosimba nzela tokende parce que ordinateur eza wana ekotisi bakombo nyonso ebimi bongo soki nga na bachange wana kombo na ngai ezali kasi yango nanga na ngai mpe nalandela na susu kuna ngai nde nazo recevoir bambongo yo monaki bandoki yango ngai mpo kuna na paroisse kombo oyo baafishe wana liste oyo baafishe kombo na ngai makolina na yango nalobi kende na kimia natikala kolandela soki kaka kombo ezali na kobenga yokendela kimia ndenge nini mpo bato nyonso bazobongisa makambo nyonso basi basilisi sikoyo ngai ekombo ezali te eza mpe trop tard te mama nakoboya eloko wana eza mpe trop tard te eza trop tard te bato nano mpe bapei te kende nano ngai moko mpe nalandela lobi na kokende ti kuna nobika ya secrétaire po atalisa ngai
place abimiseli misile wana Bon, ngai nasala kuna to nazela yo. kasi nga nakubenga yo ti bongo sikoyo tokobonga sina kubenga yo Kasi sikoyo nakoyeba ndenge nini ke yo bosolo kasi te ngai nayebi soki nakokende kuna lobi sokokei kuna ngai nakoya awa po tosolo na yango kasi te mpo oya kotika ndenge lobi wana en tout cas akende na kimia na kosala nasala akei nazozela oyo obenganga mpo ngai namoni nanga problème pete nazalaka numero na yo ya telefone na obenga merci na obenga ye nga nazali kokengidila bino akei ezali mali science te ezali tali science to pali science ya batata oyebi ke moko opesanga kanda makambo oyo ozoya kobimisa oyebi te bato bayebi te ke yo ozovoyage sikoyo na place na nazali muntu te ma nazozokisela mbongo na yo nazozokisela mbongo na yo komisa yo tikala yake na mpwana yazali na bantu bakunda bakutu mama ngai naza kokenda nakutala yo oza na motu kuna nzinga nkuu bakunda ye kuna ipa ya papa loma uyokaki te zai nani baba baso alubaki alubi nga naza kulanda bino kulandaka televizio kaka kulanda na kuseka baba baso ezakali alubaki nde bakunda nzinga nkuu mwana na ye na Italy amona simitielo wana ngai nakumona simitielo wana po azali musiki nzinga makambo oyo ozoya mama azali musiki nzinga bakunda ye kuna wana kara na biso abengaka luvila na biso uzakuyuka aza mutu aluvila na biso bakundi ye kuna ngai nakokenda moyen te malukusoko omoni ngai naza na bapaya koya te oye kobima kaka po oloba sika mama mali sianse nini ozoya kozonga na mosala mali chose yango ezonga litiko epai na ye nalongola nkombo na yo komisa okende te yo mpe monoko oyoka mama na uyukaka te soko nakei putu te moi nakozwa lazwa ale nazwida na si alela kati yo nyonso natikala kaka na mine senzama na boyelikala pas ozolinakende kuna okende kosala mosala ndako nanakenda te yo monoko nakotikala bongo te bilobele nayika koya kolobaloba awa na badodora ya toilette nazokende tiaka yango mpo tongo mpe nazotinda nayebi te soki Allô? Oui, moto na ngai petite sœur Patricia azokomate. Mula yo sexanga. Depuis aye na poto awa bazobota te. Donc ndekono pena bipale ye amoni mobali musute kaka Christian Peti. Et puis mobali na Belgique ye wana Paris. Bolingo ne ya Kinshasa tala bolibale bandi ya botengama ngaka même na noko bana na FC babota. Mais mobile aza na Bruxelles, ye aza na Paris. Tala Christian Peti depuis kala. Si on libala on va sala ondeni. Tout justement jour on a zaki na anniversaire ya maman Angèle Mbouyi. Bon anniversaire ya maman Angèle Mbouyi. Ah la grande dame. Félicitations na musala bango bazo sala. Et par hasard on a moni pas débarqué wana, bon quoi zaki na Belgique pour moni maman Angèle Mbouyi aza mutabato. Moi pas Christian Peti a débarqué wa ya anniversaire. Non mon cabo non. Fallait que Patricia ya. Oui, on va bête masola Patricia monsieur. La Bible nous dit il faut que l'homme ne soit pas seul. Mais yo kotika mobali na yo mosika kuna na Belgique, ça vraiment mosika pe ndenge mais attends pour la vie à couple, faut bazala ensemble. Mes petites sœurs aza osambouye o bako boma banda kuna bangote, obika ba réalité poto, ya bomanda kuna mais to kokuta banda ko tout fois to tika ka banda ko. Tikanda ko keneska libala no ezali. Tala tika ka playboy ya mpeti ndengwana et puis ça ça l'administration na Belgique kuna. Hein? Donc, nous avons compris que nous avons s'embrouillé. Mais je te jure.
Oui bien. Patricia zo l'extérieur pamba. Bon yo attendez qu'on a yo. Attendez qu'on a moi si moi je continue ma bêtise en moi naka. Oh, mais fallo payer ça oui c'est que non, c'est pas bon. Si vous les balles en Barça, hier vous en Belgique, hier en France. Si vous Barça les balles en ligne. Leki na ngaza leki na yo, mais la ningo kota mingi te. Poso na koti mingi ba ningi za ka o zo kipe makama petite komoni a mboka liberté. Leki aza libre ya ko linga sa la vie ndenga lingi. Ah, na choité. Moni ko Christian Petit azo vivre très bien. Il faudrait que leki na ngai ba ke fasse appeler na mobile na. Mais balo yenga poto tellement to comment mona ba chiffres zo maka lingi pe oza les so ginde nini. On est des humains, mon frère. Faut arrêter. Hein? Mon cher, il faut le bas. Parce que Dieu belé. Hein? On a appelé ça un stone congolais. Bas solo là, mais à zo boudé. Et photo le bas, tout ça, bah, ya photo le bas. Bon. J'espère que ceux qui pour le bien, on a quand même grand nae bazo le belae a bomanda ko oya a obe tiki on kaka et makende ofan de premier mobile nae. Ah oui, Christian Petit ça bien. Mais Christian de azolo banae que azala awa na yebiti eza na boule nini. Bon, ngai so na côté na Patricia. Nakuta un bipalé, on a soigné. On a ngai, on est continué en tant que je rêvais parce que tant où il y a dans la Belgique, où il y a dans la Belgique, il y a bien. Je me dis qu'il y a venu les athées. Moshe baloba kaka. Baloba kaka ndeko na ngai baloba kaka. Oh, baloba tendeni. Quand on est toujours ba peka on est toujours tonga te mais toujours ba réalité. Mais ngaso na kutana na bon libala ba kota te mais ngaso na kutana na ye on t'a laissé ba réalité mususu parce que ndinga zo kumbira masolo wana na mona ngi ke masolo mo tengu ah tengu ka ndongo lobit. OK, nazana ba les millionnaires na yo ba déodorant talaka ba moto bimi ba déodorant pour la ba mécène. T'inquiète. Non mais là sois calme, non mais là yo. Ba déodorant papa ça. Wa tambo sango poto mbimba. Tina kini ezali. Ah moto na bien. Narudiate. Oh, bien statangier. Nutika ngai na lela. Ata tupeki singa kulela na munoko na kulela. Ziyaku. Ipa ina biso za bukonzi. Tiki bampa nginayo. Tiki bantu mususu ba family na yo bandeko na yo bakunda makuna. Bakunda makuna na songa. Bakunda manavela. Iyo make kukunda yo musika kuna mfumu ya luvila na biso mfumu na kanda mfumu na kara na biso buluba na ngai biesta tangere nukanisi nini ngana kutsika ko singanku lelo na moni sika bakunda singanku mfumu na biso ya kanda na biso mfumu na biso mukonzi na biso ya family bamema kuna bakunda ye badisaka ye balazanie badisaka ye bamakaloni nupekisa ngai tikakutungisa sango tikakutungisa papa ngala kutungisa ngai batu bayakala mputu na itadi mpe batu bavuandi na loma mpe batu bavandi atsabi
mbia banda ufuanda kuna na itadi ukenda kutala ta simetielo te yakakona bino zingaku zingaku ba mema yo kuna mpona nini poba yiba mayane poba yiba nini zadikaka journaliste ya lubakidi kambwango na yebi zakadi tangwa lubinde zingaku bakunda ye kuna na itadi ale pesinga ibanele idebu yango na komisa ngihumuna ngainde na kenda kaka zingaku bakuyikosi ayo na mbuka wana na loma te pona nini yampwana nous avons des télés nous avons des mabele baninga na yo bakunda ya bakunda bana bangola mboka bae bakunda mana songa lumwena bae bakunda mana mvela bae bakunda mana kikeba yo bakamati bakakunda yo na mboka mupaya lelo namoni na misu na yo kaka na nsangu lelo namoni na misu ngai fumwa luvila na biso ye wana fumwa luvila na biso tozali banzinga fumu na biso bake kukunda ye musika ya ndenge wana pa umuna ye futa tike ya avion bapesa yo mpe visa soki mpe baboyo ni mpe visa ukukenda te pona nini umemana mfumu na biso kuna sika mputu mona yetu futa visa nani atpesa kabino visa bino bantu tangu buyaka na mboka na biso Lukenda, je ne viens pas, je ne mange pas. Nous disons la lasagne na bino na ba pati na bino. Na ba tomate ya mbuba butoni se ba tomate ya manzazare. Zingaku. Muna bana kokatenda bola kokuna kenen kona Italy bola kwe bakote sabolo kwe bakote sabolo kuna ziami kabidele ya dimose zingaku azalaki kuyoka nkumbu oyo na bamama na ngai batata nanga batikila ngape na kaye enzoka nde makambo izali zinganku bantu oyo basadi biso makambo ibele basadi biso bisika wa bantu bayaka na mputu bakonzi bayaka na mputu bakendaka na bambuka nyonso makambo bayebi zinganku banele na ngai ezali susu malamu te nakanisa nani akambo ezali na mboka mundele naye mpamba te akambo ezali awa zingaku akundama abelezika bamema mokonzi na biso Lumumba bazwa ye ambuka na biso tozali na mfumbwa adezo nkove salata mpe izadi bansombe kutu bansombe izadi na banzete ya mbila tuzangi bansombe te mpose itundi na mbo mbika na biso izadi badezo na biso izadi Mfaki izadi na yangwangula na mwambanguba bambolongo mpe izadi bakenda kudisa yo laza ile kuza kupesa ga ipasi kudia bakangyo na boloko mundele kangyo muntu ase akufie kati bukange disusu na boloko zambi tata uzadi wapi belezike
mingi ya mwasi okomikosa makolo mine silase moko kasi makolo mibale kaka olingi lancela zomi olingalinga mibali nyonso obebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo laba masina likoko mpe mboka monene. Vous avez un problème, madame? Vous avez un problème? Problème? À l'école, hein? À l'école? À l'école, j'étais intelligent pour faire le problème. Oh, calcul mental, calcul écrit. Nyonso na kusala. Pardon? Hein? Vous racontez quoi? Hein? Je vous demande, vous avez besoin d'aide? On t'aide? Aide, hein? Oui, je vais t'aider. Parce que tu es en train de me suivre et en train de me regarder. Je suis de ma... Je suis allée chez l'aide. Tu cherches de l'aide? Oui. Et vous voulez quoi, madame? Je suis pélédie. Vous savez pas où vous allez partir? Et vous avez une adresse sur vous, là? Délaisse. Délaisse, ils ont dit. Délaisse. Oh, j'ai pas dit Deleuze, hein? J'ai dit adresse. Délaisse, il a qui ça. Mais ici, on est en Europe. Ici, c'est Bruxelles. Comment ça se fait que vous n'avez pas l'adresse ici? Vous allez partir où? Vous comprenez quelque chose, monsieur? Ja, misschien kan ik mevrouw helpen. Spreek je Nederlands of Engels? Chiluba, Swahili, Kikongo. Lingala na Kikongo, mavimpi kama yingi ko nazali na l'adresse là, il dit le Kinshasa et tout, mais on est ici. On a Bruxelles. Na kukosa te, hein? Na bungi. Ok, mama kombo na yonani. Kumunanga. Zoba. Oh, c'est Maman Zoba Zoba du Congo. Vous le connaissez? Mais oui, c'est Maman Zoba Zoba. Vous savez comment on est? Maman Zoba Zoba, qu'est-ce que vous faites ici alors? On se resserre Maman Zoba Zoba. Ok, où est-ce que vous êtes? Ah, maman. Il faut faire quelque chose. Alors, on va vous laisser ici. Vous avez un numéro, il y a place sur le Kokende. Pas de numéro, pas de nuance, isalité. Hein? Maman Zoba Vous allez Zoba. prendre le charge et bien vraiment. Je ne peux pas l'abandonner ici quand même. Hein. Moi, je n'ai pas le temps parce que je dois partir là. Je suis venue chercher quelqu'un. Parce que ça, là, ça perd du temps. Je dois aller travailler. Madame, toi aussi, tu es congolaise. Vous Oui, mais je vous comprends. Mais le problème, c'est que je ne sais pas vous aider. Vous n'avez pas l'adresse, madame. Comment je vais vous aider? Non, on va faire quelque chose. On va essayer d'abord de savoir s'il peut y avoir un numéro d'appel. On va essayer d'appeler la personne qui peut l'aider. Et comme ça, la personne peut venir la chercher. Vous avez le numéro alors? Numéro, c'est-à-dire, les citoyens, c'est des sangos. Les sangos sont venus en Europe. Oui. On a donné l'argent, ils nous ont dit de dire que nous sommes des Ngoulous. Donc, nous sommes venus en tant que Ngoulou. Ngoulou à 4 pattes. Tu comprends ça? C'est quoi Ngoulou à 2 pattes. C'est quoi le Ngoulou? Tu connais c'est quoi le Ngoulou là? Ah oui. Ce n'est pas des Ngoulous de 4 pattes, hein? Des Ngoulous de 2 pattes. Les Ngoulous de 2 pattes? Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Pour l'arrivée ici en Europe. Oui. Il est non qu'on donne. Je comprends. Non, on a donné ça c'est un code. Vraiment, il faut être codé pour comprendre ce que vient de dire. Ah d'accord. Mais ce que nous pouvons faire tout simplement, Annette, on va faire quelque chose pour elle. Hein. On ne peut pas la laisser ici, tu vois, avec les contrôles et tout, qu'on sort à l'endroit où nous sommes. Tu l'as vu comment elle est? Tu vas l'amener où? Comment non, mais madame, il ne faut pas quand même minimiser une personne jusqu'à tel point-là. Mais non, je suis belle, bien habillée, bien maquillée, bien habillée, bien maquillée, maman. Moi, je ne peux pas me permettre de dire ça. On fait quoi alors? Il faut me dire qu'est-ce que nous avons fait. Ok, madame, moi je suis aussi dans mes couches, je dois passer très vite. Mais notez ce nom ici, moi c'est Meba Vision. Si vous vous perdez, même à la fin de la journée, appelez Vincent Meba Vision. Je vais chercher le moyen.
Meba Vision. Oui, moi je connais Meba Vision, mais... Oui. Vous demandez tout le monde ici pour tout ce qui est production des événements, ils vont me retrouver facilement. Mais moi, je vais chercher les moyens. Oui, mais attends, monsieur, tu dis qu'on va l'aider, mais il est venu avec les sangos, il me dit les sangos. D'abord, c'est qui les sangos d'abord? Les sangos, ce sont des prêtres. Écoutez, les sangos. Ah, les prêtres, oui. Les sangos, ils sont où? Ils nous ont amenés en Italie. Oui. Italie pour nous retourner à Congo. Oui. Arrivé ici, il dit non. Je vais demander les clients ici, moi je vais les retourner au Congo. Ah, ça veut dire que tu t'es échappé alors? Échappé? Oui. Non, fouille, ce n'est pas échappé. Ah, ok. Tu t'es enfoui. Ah, ok. Parce que Nazadine a mission. Ok. J'ai une mission. Et c'est quoi la mission? Je ne peux pas commencer à parler. Mais écoute, moi j'ai pas le temps là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour toi. Hein. Tu me feras un petit problème, tu me feras... Ben écoute, je sais même pas quoi. Can you help? Ah oui, madame elle s'est perdue, alors je ne sais pas si vous pouvez vous avoir peut-être... Elle veut aller où? Elle doit le problème c'est qu'elle n'a pas l'adresse, elle n'a rien du tout, on ne sait même pas. Moi je suis ici, je viens simplement... Des portes et des portes, je fais comme ça. Porte, mais là vous prenez l'avion ou... Elle vient d'arriver là, donc elle vient de l'Italie là. Quelqu'un doit vous attendre. Les quelqu'un là, tu vois, c'est les filles de Bantou. Les Bantous, vous connaissez les Bantous? Les zombies. Moi aussi, je viens d'arriver, je me suis perdue. Mais il faut attendre que vous arrivez alors. Dis-moi mon conteneur, et bah compta. You know, ma guinée, nini. Vous avez bien, na bien. Au moins, il y a une place autoroute, na voyage autoroute na Rome, moi. Na Italie, ko. Na bi, bomona ki mama wana te. Mama wana te ki subabila te la mwanza boye. Oba obenga so mama zoba. Mama na fosa sandoki. Tala nenga bandai ko, tala babisala sala zaki ko sala. Mama na sa mute mama asandoki Tala no bilate là. Oui. Azokanga makaka bakino la kise cimetière à Kingaku. Vraiment. Mona ngopi na Italie. Mais kasi ko no bano mama na zandoki. Bala kise me sukota bala kise abiso bola kise nga cimetière te na ko kende ndaku te fo bola tsanga ka cimetière à Kingaku. Tango siko balakisi ye cimetière wana kolelo ya bandaki kolela mama wana boyi kolia aleli ya kolela kasi lemso akanisa yini bato na ye bakufaka te mama na zandoki aboyi kolia tokomi kobondela ye na kobondela poka kalia kolelo ya mama na lelaki akata bilamba te te batu bazali te mama na non te na comprendre te azandoki po mutakoza la ndenge wana te nde na mona ke mutakoza abongo te fo zandoki oui ok nga pe na vana nga ga badoka sika kate to vani na biso toi na parler ok problème te merci. Bon, ça va bien. Bye. J'ai gardé ma voiture de l'autre côté. Oui, j'ai la voiture. C'est par ici, j'ai gardé de l'autre côté. On va aller prendre la voiture. D'accord? Attends, vas-y, viens un peu. Bonjour. Ici, il faut traverser. Ça, c'est la science. Oui, mais c'est Dieu qui m'a dit de te le garder. Dieu me dit, c'est une Congolaise. J'ai dit, je vais décider d'abord. Là aussi, c'est vraiment Congolaise. C'est pourquoi je l'ai gardé. J'ai dit, ça, c'est la bonté congolaise. Tu es belle. Ben, merci beaucoup. Mais j'ai trouvé c'est étrange. Tellement on n'est pas habitué, nous, d'avoir quelqu'un qui te regarde, qui vient de nulle part. Je ne sais pas comment il faut agir. Mais bon, ça va. Il n'y a pas de souci. On est entre nous. Tu es ma maman. Je vais t'aider ici. Merci. Je t'emmène chez moi. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Ah, tu acceptes de venir chez moi? Oui.
pour nous que je viens aller. Hein? Regardez le pays, comment il est bien. Le pays, il est bien. Depuis l'avion jusqu'à présent. Là, je ne sais pas. Heureusement, mais prochainement, avec ces tenues que tu viens là, ça va pas, il fait froid ici. Depuis 7 heures, je suis ici. Depuis... Oh madame. Bon, venez. Comme c'est depuis 7 heures, ça veut dire que vous êtes fatigué alors. Je demandais quelqu'un m'a donné le morceau de pain. Bon, on t'a donné un morceau de pain, tu n'as pas mangé? Avec le boudin, j'ai mangé le boudin avec le morceau de pain qu'on m'a donné. Quelqu'un m'a acheté le coca, il dit, ah, je ne peux pas te plaindre. J'ai dit, aïe. Ah, la personne a dit qu'il ne veut pas te plaindre. Il dit, je ne peux pas. Quand je ne te connais pas. J'ai dit, fou mon Zambi. Fou mon Zambi, aide-moi. Quand il a dit, c'est de l'aide, j'ai dit, ah, c'est vrai. S'il te plaît, tu peux prendre le bagage et le mettre ici. Tu viens? Madame, tu viens? Viens. Le monsieur va nous aider. Hein? Là, le monsieur va nous aider. Tu peux entrer dans la voiture, d'accord? Ici. Tout ça, c'est des voitures à vendre, les roues. Non, c'est pas à vendre, c'est les voitures des gens. Il y a des gens qui travaillent ici, il y a des autres qui sont en voyage, qui laissent leur voiture ici. Et toi, c'est pas pour vendre. Tes yeux savaient là où tu avais mis ta voiture? Bien sûr, il y a les numéros, ils sont numérotés et moi-même je sais où j'ai mis ma voiture. Hein. D'accord? Tu entres? Quoi, ça te dépasse de voir beaucoup de voitures comme ça? Mundele azali mobadi nyonso oyo excellence soko tozalaka na yo lelo oyo excellence makambo ko entre, d'accord? N'oublie pas de mettre ta ceinture là. La ceinture, mets la ceinture. Mais non, mais c'est pas tes vêtements, j'ai dit. Hein? C'est pas tes vêtements, ça c'est pas la ceinture. La sécurité c'est ça ici. Ça ici. Il faut tirer et tu fermes. C'est celui qui était dans l'avion. Oui, c'est aussi dans la voiture. Voilà. Comme ça. Voilà, tu mets par là. D'accord? Faut pas l'enlever, hein? Sinon, s'il y a l'accident, c'est trop dangereux. Qui c'est la tête? Non, on va pas faire l'accident. J'ai dit, ça peut arriver. Pas de ça peut arriver. C'est bon? Tu es bien assis là? Mais pousse-toi un peu là. Voilà. Oh là là, mon Dieu, quelle journée. C'est quoi? Toi, c'est qui? C'est quelqu'un qui se fait les dentelles de conduire les voitures. Hein? Toi, tu donnes les directions. Toi, tu es qui? Tu viens d'où? Hein? Madame. Madame, ça va? Ça va, c'est... Après 800 mètres, prenez la sortie. Écoutez. C'est ça, papa, GPS, il nous montre le chemin pour y aller à la maison. GPS, on appelle ça. Mais il est où? Nous, on est tout loin ici. Lui, il cadre, c'est la voix seulement qui sonne. Mais non, mais c'est l'appareil simplement. Quoi? C'est le programme qu'on met ça pour nous montrer le chemin. Prenez la sortie à 3 en direction Qui c'est là? Pourquoi vous êtes allé au pays il y a longtemps? Vous ne savez pas l'intelligence de l'homme est pas là, l'homme est pas là intelligent. Il est plein notre oncle. Les oncles, les après 250 mètres, les tenez la droite. Il met dans des voitures, tenez la droite. C'est leur boy, montrez-nous le ciel. Vous aussi, vous suivez ça, le ciel. Madame, vous parlez de votre oncle, où ça? Mais c'est lui qui parle là-bas, c'est qui montre la direction? Je viens vous expliquer, c'est le GPS ça. C'est pas votre oncle qui est là-bas. Madame, vous vraiment, depuis que vous êtes en Europe, si vous êtes né ici, vous ne comprenez pas l'intelligence des Blancs. C'est des personnes qu'on a mis, des personnes qu'on a tuées, c'est nous. Au Congo, ils ont tué les personnes, ils ont mis dans la radio, allez, radio, montrez-nous la direction. Hein? Mais non, c'est pas ça, madame. Tenez la gauche à 3 en direction de l'Argentine. Mandele ni kaka, mungongo mandele ni zaraki bonyo. Mandele ni kiselansi na muni makambo kiselansi mundele na lubine mundele bakala mundele mutu munene nzokane mundele ndoki madame bakambu nyonso basala ipai na biso babakisi
Il y a quelqu'un qui est mort ici. C'est la personne est morte au Congo. On a mis là. Il fallait laisser ici à l'Europe. Tout ça, c'est ça. Je vais les oudre ces polomèles là. Les oudre. Mettez quelqu'un dans la radio. Parlez, montez les CMA. Toute la journée comme ça, toute la nuit comme ça. Ah, non. Finalement, il y a les gens qui viennent en Europe. Qu'est-ce qu'ils... Vous venez ici, vous regardez les lampes, vous regardez les... Moi, je ne sais pas. Les choses à regarder, c'est les choses là qu'on est en train de voir. Moi, je vais ce qu'il est en train de dire là. Je vais m'occuper de vous. Non, madame, en tout cas, j'ai entendu des histoires, mais ça... On dirait j'ai pris le problème là. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Ce n'est pas l'exemple. Ce qui c'est votre tante, madame? Ce n'est pas l'exemple. Mais je l'ai ramassé à l'aéroport là-bas. Je partais, il me suivait partout. Je lui demande l'adresse pour l'aider. Il me dit qu'il n'y a pas l'adresse. Le patron ne va pas être content du tout. Bah, j'ai géré ça, tu sais. Je peux le gérer. C'est l'anti dans la capatolo. Qui c'est l'anti dans la capatolo? Ngampé Nazara qui madame. Nazara qui madame. Nazara qui madame. Mais tu es toujours madame. Qui t'a dit que tu n'es pas madame? Nazara Goudile. Bakongole lui akutala bino kuna nusadi basimitielo nzokande awo bakamati midimu ya bantu batena baladio beleziki ukusamba bantu ya liboso bayaki awo basadi mayela te kanti bukula ngai zoba na yena mbuko oyo makambo ikusanze ukukanga munokono mpala siyo zadi uyebiteke baboma yo uyebiteke baboma yo mandeleni. S'il vous plaît. Oh! Il y a des lots là-bas, c'est joli, hein? T'as vu ça? Regarde, comment ça... Ben oui, hein. Au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie, N3, avenue de Terville, puis, après 500 mètres, tenez la gauche. Non seulement comme ça, les idées ne sont pas payées? Quelle raison de... Les idées sont pour les zones, on paye l'eau, on paye. Ah oui, si on paye l'eau, mais c'est pour l'État, hein. C'est l'État qui prend ça en charge. C'est pas nous, hein. C'est comme le président qui paye. Après 350 mètres, tenez la gauche. Tu as dit l'État, c'est le président. Mais il n'y a pas que les présidents, hein. Quoi ça l'État des ministres, hein. Il y a des ministres, il y a des, je sais pas moi, des trucs là, des politiques qui m'ont aussi... Parce que moi, qui se lance, il était qui se lance, hein. Mbuka, Putumbuka, Nukanisaki, Nakuzunga, Zenel Blutulu ne pas. Avant de l'étourner, ma mission là, mission na ye là qui a. Nakukuta nana lubele, lubele nakukuta nana yo. Bodwe nakuta nakanayo. Lubele nakukuta. Mission. Tu veux dire quoi? Hein? Tu veux rencontrer qui? Je ne veux pas dire tout, hein. Je suis spécial, moi. C'est vrai? Au pays là-bas aussi, alors? Spécial, même au pays spécial. Quand je passe comme ça, les gens me suivent. Maman Zoba. Ça se voit, hein? Je suis connu. Je suis connu. C'est vrai, ça? Ah, mais c'est bien, ça. Si mes papiers n'est pas les cités en Europe, moi je dis, ok. J'étais dans les toilettes, j'attendais seulement les avions partis. J'ai dit, oh, moi, allez, sorti des toilettes. Mais comment tu es sorti? Moi, je suis des contrôles? Mystique, il y a des contrôles, je les regardais comme ça, 2 yeux. Après, je regarde encore 4 yeux. Après, 6 yeux. Bangonio sur Mayanga. Tu connais le Mayanga? C'est comme il paralysé. C'est comme épilepsie. Bangonio sur ma police. Il les regardait comme ça. Moi, je passe, je dis bonjour monsieur, bonjour monsieur. Il me regardait comme ça. Assez, hein. Ils t'ont rien dit, on t'a laissé passer comme ça. Dis quoi? À moi, dis quoi? Moi, c'est spécial, je te dis. Ah ben là, je te crois, hein. Si tu me dis ça, je te crois, hein, sûrement. Hein? Je te crois. Pas comme les autres, hein. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Banzela wana.